Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux. Vous avez ébélé partout dans le monde entier. Vous pouvez émission auto sur la pona Congo et ça représenté par Wabino Mboka Yannick Wenge Moto Atonda Nakati Nakibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour la fidélité na bino, merci pour la confiance. Ndenge bolela émission oyo na kati na kibonzambe nazane ona bino congolais oyo na yaka poto sur la makambu etali mboko na biso pe makambu elekaka na mboko na biso. Merci beaucoup na mama Mimindu na kati ya Bundes oyo atalaka émission oyo pe apesa 100% na émission oyo. Pourquoi pas na mama Adel Yombola kala bana babwa kama bautiste ba trisomie. Pourquoi pas na papa Joseph Lusanga na kati ya douche na kati ya Bundes na kati ya Bundes na peso mbote vraiment otalaka biso na kati na kibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, je reçois pour vous le secrétaire fédéral INC Johannesburg, président Papi Sarkozy, ou Asala Mamba bien, donc président Oyo Afrique du Sud, mon bessel Ndima déjà, il s'est pelé naïe pour Moussa Nazosala, et Osala Moussala qui toque Oyo Wapi, Moussala impact la INC. Voilà propos na ngai, donc Moussala impact à INC na kati. Il y a Johannesburg, le secrétaire fédéral de INC Papi Sarkozy na ende to sola par rapport ya makambu ezo leka na mboko na biso. Président Sarko nga ben président Sarko bonjour pe oza boyi malam na mission na biso. Bonjour Yannick Wenge. Bonne santé. Santé zali malam. OK. Merci beaucoup président pour maman to bisa nous opesa non moi idée na yo to pe conception ezani par rapport ya maladie oyo côté libatu nyonso na mboko na mokili mobimba oyo to vandaki boyo to moni maladie moko bota miso na Chine et je pe mokili mobimba oyo ba bengi na coronavirus oyo côté sebe bat na banda ko habité moi liluba pour la maladie ya nezani oyo tokoloba pona maladie ya coronavirus maladie bokono ezali ya solo maladie ezali ko exister awa en Afrique du Sud partout dans le monde ne yango to sengi na batu nyonso na monde to respecter maladie wana ezo exister to respecter to sokolaka maboko to respecter ko lataka masque. Vraiment maladie ezoboma to sala effort to respecter oyo elobami na biso pona maladie wana pona toko kozwa yango te. OK, merci beaucoup président Sarkozy. Mais tout le monde qui na ndenge na maladie oka ndenge na mokili a biso na Afrique du Sud to beteli so ya Afrique du Sud Afrika ya ngele ba parti politique mususu ba sungi ba militant na bango to monde te ba IDPS so sala ngoti lelo ko pesa mo ba militant bon parce que tout en confinement moi eloko ko lia moi fufu moi ni ma bino la INC bosali yango te na mbaka ndeko Jordi ndeko Dani awa alobaki ke non ndeko Jordi akosala yango ti lelo asala pete bozala mbongo te bozokoka bino mwana te to ndeni botiki ba militaire vana ranzala parce que beaucoup peu populaire na Johannesburg. Oyo etali kosalisa bandeko ba congolais na ba militaire na biso ya INC tozana programme oyo tosalaki pona koluka ndenge nini ko s'organiser pona kotala toujours ba militant pona ba militant mususu oyo bazali ba mususu basala musala te mais to vandi kimate po confinement na utilité suka to sala ka quelque chose pona ba militant na biso suka eza na projet to ba pexi no bosa te to kosala yango to sala moi effort parce que to za déjà na ba mécanisme to tche déjà na se na ndenga na biso en Afrique du Sud to kata ko bongisa pona ko sala ka quelque chose pona ba militant na biso. OK, merci beaucoup président yoza moko ya ba soda ya INC na mbio awa na plateau na ngande to sola par rapport ba mambo zo le katomoni président bino INC pardon Vital Kamerhe docteur Vital Kamerhe aza na prison peut tout mona ba tu ko longola Jean-Marc Kaboun ko déchier Jean-Marc Kaboun na parlement lobby to moni mambutu wana est-ce que libala FCC cash eza save rozala bien et pardon il bala ya INC na IDPS et kozala normal to lobby OK kana ko sila lola milinga na shimboki te biso alliance na biso IDPS na INC eza toujours parce que sokolanda ki bien même autorité mola na biso na ni président national na biso mwana mboka Vital Kamerhe oyo azali na makala oyo nazo pesa mbote en passant nazo pesa ye mbote na place azozala toujours na makasi po biso toza toujours simanaye totiki ete
toza toujours pour la musala INC et puis INC et convaincre un jour tolobi boy biso IDPS na biso INC na IDPS toza toujours ensemble toza toujours together monto akokabula biso azalité pe akozala te biso toza toujours ensemble pour biso président national biso le na biso que biso faut toza toujours ensemble to bomba cash pour cash to bomba pouvoir autoza nango. Mais président tout le monde qui t'a bakangi docteur Vital Kamerhe IDPS ba sepela ba yimba moboka bakangi moibiwana banini lelo peton balongoli Jama Kabundu bato INCP ba sepeli miso ba meli ba champagne na bataba ni omonte ke bino ba autorité bozola boza ensemble mais bato ba militant na bino membre surtout na Kinshasa bazo sepela c'est vraiment des insécurité pour na bino parce que lelo FCC vandi kimia mais la bino na bino bo bunda kuna. Oyo na kosenga na ba militant ezala ya INC ou bien ezala IDPS tozala bomoko tozala ensemble to meka kopesa munguna chance te parce que tango tozali ko oyo ba attaquer ba boyango na munguna azoko kotela biso azo diviser biso tozozanga équilibre yango wana na sengi na ba militant ya IDPS na biso INC tozala eloko moko tozala liboke moko pona to affronter to bomba pouvoir parce que pouvoir biso tozali na pouvoir oyo yango wana il faut to bomba pouvoir bien na 2023 to sala sisu succès to meka kususu ko conserver pouvoir na biso ti 2028 tokendaka nango kaka ndenge wana. Ok, mais président, la minute lecture par rapport à l'état des droits où il y a la mboka na biso pour jusque là tozo mona l'état des droits où ils a penché na côté moko pe lelo ndenge slogan où IDPS le peuple d'abord mais tout le monde population ils ont se retrouver ils a et qui remonte au réseau millions la population et alors on a des questions population se retrouver na état de droit où ils ont la c'est vrai état de droit vraiment ils ont la Congo. État de droit ezali le président de la République Mwanamboka Félix Tshisekedi Antoine azali ko promet toujours na état de droit na yango wana état de droit ezali koya na mboka na biso ezali déjà na mboka na biso parce que même son moni président de la République a insisté qu'il y a bien ministre ya justice que non pas s'ingérer na o état de justice c'est que souci ya mwana mboka président Félix ezaki état de droit et vanda na mboka na biso Congolais nyonso justice ezala indépendant Congolais nyonso ayeba ke no azana droit na ye na oyo sengeli oyo ezali ya ye ekozala ya ye muntu ata moko te akozala likolo ya mibeko biso nyonso tozala se ya mibeko président sur la état de droit ngoya ki babaki année 2020 c'est ça année action normalement pas bakangi na président na bino mais tout le monde batebele basala ba crime na mboka na Congo bazawana bata ba FCC ko bakutu te bazawana basimba ka bango te ezaka baino na INC pe ba kanga bato bazaka pembe na fachi na bité moi boule ezaka pona bino to pona état de droit za pona bato nyonso na Congo état de droit eza pona bato nyonso po tala nanu neti exemple ya tango ozomona na mboka neti Congo eza pour la première fois oyoka ke bakangi directeur ya cabinet ya président de la République en fonction ozomona et sa première fois bakanga mutu neti ndengwana mais na yango mwani pe mwana mboka Vital Kamerhe tant que directeur à cabinet et président de la République à côté qui na prison en denga normal à sali des ordres te à côté na yeza pona ko lakisa ba congolais que non tozali na ko kende na schéma et état de droit mais na ndenga ko samba na ye yo moko mona ki ndenga so samba so comprendre na ndenge justice zone akatia ko salema soki bakuti aza quitter ba ko quitter ye aux Hollande parce que justice congolais nyonso procès à président Kamerhe ezoleka eza public congolais nyonso azolanda yango moyo ko sa congolais ezalité mais avocat lobi que no Vital Kamerhe aza ko échapper ya linga échapper c'est comme si déjà ba yebi eloko ba okati la président Vital Kamerhe tonde parce que na moi personne azali flou oui avocat ya ministère public normalement à sala erreur na koloba que non na loba que na président Vital Kamerhe que non vous allez pas y échapper na koloba que non a ko y échapper te c'est que bango ba déjà mess na bango noir pour na kolakisa que non ba ko condamner malgré ba onyo so bazo sala wana seke za ba mascara parce que bango ba vandaki déjà ba sala ki réunion na yango biso to koloba boy to lobi boy bango net ba avocat wana ministère public soki baza na ba argument te ba vandaka kimia ba lobaka te parce que toujours linga état de droit vanda na mboka justice na biso ezala équitable Zoland na yango tozo senga na justice et sala musala nango so bakuti mwana mboka Vital Kamerhe aza innocent ba akiteye batika biloko wana ya gauche droite koyokisa mboka soni parce que Monsieur Jamal ye moko Monsieur Jamal alobi bien que ye
atushaki mbongo eutaki na kati ya banque na biso eye na compte ya Mese Jamal. Jamal andimi mbongo wana ke atushaki mbongo nyoso 57 millions atushaki yango. Wapi problem oyo ya mwana mboka Vital Kamerhe. Nzela ya Jamal na nzela ya Vital Kamerhe eza banzela mibale za parallèle. Vital Kamerhe aye kokuta ba contrat wana ezaki na mwana mboka ministre azaki à l'époque Chibala na babitakwira nde mtu ando sala musala à l'époque. Bangonde bazaki wana bangonde basigna contrat na Samibo oyo ezali société ya mwana mboka Jamal. Bango mutu basigna contrat wana. Parce que wapi problème à Vital Kamerhe, wapi signature à président Vital Kamerhe, biso tango dossier ebandaki. Biso mbongo eza 370 millions. Balobi na biso mbongo eza 200 millions. Mbongo lelo comité na ba 47 millions. Na nyonso wana tozomona kaka eza flou. Dossier oyo eza dossier monté de toutes pièces likolo ya mwana mboka Vital Kamerhe. Na yango tozo senga na procureur alanda injonction te asala musala na ndenge lobami ceux qui mwana mboka aza innocent a quitter le plus vite possible. Le président Vital Kamerhe azana musala ya kosala pona mboka ba faire perdre temps na kati ya makala te ba place wana azo mériter ba place wana te. Lelo 41e jour na makala bazo senga pe liberté provisoire na ba avocat na ye zo comprendre que banani ba juge bazo boya kaka zo mona te bino bata yo za mo cadre ya INC zo mona flouter to bo mona ka normal comment mutoka Vital Kamerhe so ba faire liberté provisoire est-ce qu'il y a kokima pays topé a ko corrompre ba tout topé bo mona pourquoi bazo boya ko pesa président Vital Kamerhe liberté provisoire. Bazo boya ko pesa liberté provisoire parce que normalement azo mériter liberté provisoire parce que présomption d'innocence ezalina wana yazo bénéficier yango. Vital Kamerhe akoko kimana na Congo te parce que ba barrière na biso nyonso mboka mobimba ba frontière nyonso eza fermé. Mwana mboka Vital Kamerhe akokima wapi ozomona akoko kimate Yannick Wenge na yango wana tozo senga na procureur ameka ko revoir dossier oyo très bien tolingi dossier ezala na ba injonction na kati ya dossier te to sengi na bango balande la dossier bien soka zo mériter liberté provisoire ba pese liberté provisoire so esengeli kwa kiteye ba kiteye aya kosala musala mboka parce que azana musala munene oyo ba congolais multitude ba congolais bazo zelaye po asala ba musala mboka na yango tozo senga na procureur asala musala na ndenge lobamaki na mwana mboka président Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki na bango basala musala bango na droiture nyonso. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Le temps, président Papi Apé Mamouké, nous sommes président Papi Sarkozy, Azali, secrétaire fédéral ya INC, Awa, Nakati, ya Afrika, Engele, Topé, na Johannesburg, mon mboka Papi Sarkozy, nous sommes là, Makambu, Oyo, Italimbo, la biso. Merci de vous avoir branché vraiment, vous avez surmonté partout où vous allez, kota la émission, na biso, ya Mokola Lelo, Tosola, pour na Congo. Président, tout le monde qui, Docteur Vital Kamerhe chargé qui bitakwira ndenge ya lo selon procès total qui lobby to monde ba avocat wana batangi mama Amida na Soraya au Barozala présent les troisième procès et ko salama d'habiter l'élection dans les années pour la makambo. Mais président national Vital Kamerhe ce qui atangi mwana mboka bitakwira ezali na ona otkoloba awa atangele na place oya koloba keno na 2018 tangu mwana mboka bitakwira na gouvernement Chibala bango bazalaki en fonction bango mutu basigna contrat na société wana Samibo na yango wana bango na bakotaki na pouvoir te président Félix na kotaki na pouvoir te déjà bango basignaka déjà contrat. Président Kamerhe baye kosa la continuité ya oyo bango ese salamaki basinyada ba contrat na bango et puis eloko izo kotongisa biso ezaki mwana mboka Jamal andimi ke mbongo ya l'état ye moto atoshaki yango ekotaki na compte na ye mais tozo kama biso nyonso nga moko lobi nazo landa na télévision na RTNC babandi ko tuna Samibo mbongo salaki na ngonini e mbongo tindaki wapi ondako ezalaka combien mais Samibo monsieur Jamal wana ye azana commerçant asa commerçant bo signaki ne contrat déjà so signé déjà contrat na mutu o verser mbongo epa na ye yo tikala e ba dépense oyo sali ba mamuya zo sala na mbongo na ye wana eza makambu na ye ezata yo kotuneke mbongo sali na ngonini tout ça asoka ke komela masanga asali makambu eza yo ya yo suka tunaka ke bandaku oyo tolobaki no ke tongele biso bandaku eza wapi ezata ko bando tuna o ba dépense a Jamal ndeke procès na salama kilobi wana eza biloko a Sony monde mobimbezo landa juste na biso déjà bimsa ke bimaki Sony ba argument ezate
prosécuteur ya ministère public bazana ba argument te ba avocat wana ti muteme suki bango ti oyo ka avocat ki koloba keno alo bana vital na président Vital Kamerhe keno ako échapper te c'est que ezaki na ndenga kanda ezaki déjà kozanga ba argument ba moni que président Vital Kamerhe na kosamba na ye ata mwana muke soka la dossier wana azoko parler keno il faut ba quitter président Kamerhe ndeso kwa bengisi Amida na Soraya lecture yo mona ondeni neloniza sema o wana biso tokondima ngo te o wana déjà eza bêtise ya kobenga mwasi ya président Vital Kamerhe na ba dossier neti o wana dossier eza monté de toutes pièces o benga okende bo humilier mutu bokomati na niveau ya kobengisa mwasi na ena bana na ye na biso même ngai on azolo besoin asime ngai tant que cadre INC na kokondima ngo te na kotolérer loko wana te ata na mokolo moko justice na biso basala musala ndenge sengeli parce que madame Amida est-ce que ça na affaire na makambo madame Amida zo asime titre na kati na ndenga l'état azana titre na ndenga l'état ozolanda nani yani kwenge musala ni azo sala na mboka po bakende ko bengisa ye babengisa na bana seke turo ba ko benga batutu babengisa kasibana ya baba bitakwira babengisa bana ya baba jama babenga batutu wana baya wana po dossier ngo est-ce que dossier sala makandengwa wana dossier sala makandengwa wana te. Bien, merci beaucoup, président Sarkozy. En tout cas, nous répondons à ça, la bande bien, et ça vraiment bande kito au makasi baza partout. Si papa Joseph Lusanga a vraiment connecté, en tout cas, azola ndenge ozo répondre tout comme ok presque à la fin, mais question la biso ya ozo kende vraiment la moi souka présent docteur Vital Kamerhe azaki dirkab azaki non libanda pour parce que micho azala détenu tant azaki libanda tout le monde qui moi bato ba ko kufa tant bato ba ko kufa tout le monde qui bato ba oloba bato ba ko kufa na présence bato ba ko oloba que non eza docteur Vital Kamerhe mutazo na ba poison ko boma bato na présence mais ye bakangi à côté aza na prison mais tout le monde na simana bato ba kufi belé ne sous na présence na bitena bato ba na ko loba wana oko ko bani mais batu bakoko loba ndenge bazoloba batu bakufa kaka même avant maladie ya corona batu bando kufa kaka bokono ezali kuna na biso na ipa Kinshasa kuna il faut basala ba examen il faut batala kati ya présidence qu'est-ce qui se passe il faut ba vérifier ba revérifier bien pour na ko parce que batu bakoko kufa boité tala awa tant président caméra zaki wana ete boyina boy ba les ondi ba biloko ezoloba ba spéculation biloko balabala batu bazoloba kokosa kosa batu na ba réseaux sociaux na yango wana peza mbalala kate le président national azana kati ya boloko mais batu azana kati ya continuer kokufa na yango toni kolobake liwa ezali maladie pe ezali la présidence Sarkozy liwa tango ezali na présidence ko chaque jour le leso dotoka nisi akufi aza leki ya dirkab intérimaire ya ozo aza na sur place psychologique na tokufa ya mwasi ozo moite comme lobby ba kufa dimanche ba kufa et comme des problèmes même biso ezo sala biso passe na komona bato bazo kokufanda po présidence wana biso moto zali INC tozana kati ya présidence wana biso tozana wana tango liwe ekoti ndenge wana ekokanga bato nyonso liwe eza te keyoka bao bakufa te liwa ndenge na présidence wana mpona biso bato tozogere mboka ezo sala biso passe makasi ezo sala passe même na tango ya Joseph ezalaki boye te quand même bato bazo kokufa ezo sala passe matanga lelo lobi nyonso wana ezobebisa siko moral ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango wana tozo senga pe tozo chape mabonde tozo senga pe nzambe asalisa hémorragie wana ekata président moral na ezala bien pour aluka ndena ko travailler parce que tozo mona que président abiso président de la République azana souci makasi ya kobongisa mboka mais ba kroka Jean babiloko amike mike ezo zanga te mena yango wana tozo senga ke nzamba sala hémorragie wana ekata moral la président ezala bien pona abongisa biso mboka. Merci beaucoup. Moi, vers la fin, président Sarkozy, poto kabwana, question ça soukeye par rapport à arrestation ya Mukuna qui n'est moi éveil patriotique, Achiba Makela, Mbalamoko, dossier Bialouki, Mbalamo, la ministre de sur la prison, tina niveau à Gosanza Bamakila, l'état que Azapé congolais, Azapé moi en Nzambe, Yosa cadre, et INC, moi Liloba, par rapport à arrestation ya évêque Pascal Mukuna. Nao etali nani likambo ya mwana mboka pasteur Mukuna oya aseka oyo biso tokoloba ezali ke bitumba na ye azali kosala eza bitumba moko eza nango normal bitumba na eza bien eza éveil patriotique azo éveiller conscience ya ba congolais to boya ngote mais azana likambo na ye na justice
bazo accuser na justice na likambo etali au viol tout consort au bazo accuser mais biso justice na biso o to kosenga ke esala musala indépendamment ezala na ba injonction te esala musala beso muku naza innocent ba quitter na dossier muku na vraiment na commentaire bel na koko salate parce que présentement mot de la fin mon message ba congolais ba tala biso partout na moi quelqu'un mbote to kabana na ba congolais nyonso bazali ko tala biso na lobi na bino ke bo pesa confiance na mwana mboka président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo na directeur na ye oazakwa kangami na prison mwana mboka Vital Kamerhe baza wana bango mibale na bolingo ya mboka baza na posa ya kobongisa biso mboka tolanda te bakroka jambe na batu wana o baza kosala de gauche à droite même coalition na biso FCC na cash coalition na biso ezali kaka pour les deux autorités morales na biso mwana mboka Félix Tshisekedi na mwana mboka Joseph Kabila bango bayebisi biso ke bango baza toujours na boyokani na yango wana biso il faut tolanda kaka schéma na bango na yango wana tozala toujours ensemble na esprit bomoko kimekota na mboka na biso évoluer moi quelqu'un mbote présent moi bazali na pesi mbote na batu nyonso na pesi mbote na ba autorité nyonso na pesi mbote na président nani secrétaire na biso nani mwana mboka Aimé Boji na pesi mbote na président Vital Kamerhe place azozala na makala na pesi madame Karine interfédérale na pesi pe mbote place azali na Kinshasa sans oublier nani mwana mboka nani mwana mboka Dani oyo atozaka na Afrique du Sud awa o azo asime musala o azo sala musala na sepela na musala bozo sala ne mingi chaque fois azo koleka toujours na émission pona kolobela mamna INC vraiment na sepela na musala bosali na ye. OK. Merci beaucoup. Na PCP mbote na docteur Jordi o azali place azol za la kuna na mafiken na PCP mbote bisika azali. OK. Mesdames, demoiselles et messieurs, tika ete kimia na nkolo eingela o mabota mabino nazaki na sango ya mapona bino moko ya INC président Sarkozy aza secrétaire fédéral ya INC muto sala mamba kitoko na INC na kata Johannesburg parce que moi je ngaza na Johannesburg na monaka oyo ya sala kana mona ndela ina sango ya koyamba na émission na biso to so la pona Congo. Merci beaucoup pour bozaki ebele bo sepelaki na émission o pe bo sepelaki na invité na spécial ya lelo le président Papi Sarkozy motomoko malamo yo wapi donc ya politique na makamuna ye en tout cas ya politique ya nzalate. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup na le boss Josué Didi Pumba, merci beaucoup na papa Joseph Lusanga, pourquoi pas na ndeko Dani en tout cas ba musalezo qui est toujours kitoko bandeko to ya INC bandeko to bozaka partout botala biso tika te kimela nkolo e ingela o mabota bino to mo bongo mokolo.